Bonjour, bonjour, bonjour Bandeko, bonjour, bonsoir. La grande famille, eko dépendre ka na ROYO, beaucoup yamba vidéo na biso, na bandak na bino, na ba poste téléviseur, na ba téléphone et pourquoi pas na ba laptop. Ok, voilà. La grande famille, j'espère que non, vous allez bien. Naloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit parce que mawana eli ko na biso to moni sous journée alelo. Toza spécial PT, toza spécialité. Yaba oyo bakufi bakute na ba situation lokwa lelo Janifa ya tiki biso toza spécial toza pe spécialité c'est juste mawana e biso to moni sous journée lelo to kumisaka nzambe to zongisa matondi. Voilà bande ko je ko bo moni titre na biso bo moni pe photo ya miniature na biso. Alors beaucoup tabo aimé beau partager famille libo taba bonjour ba bonsoir ici que ils ont les bino partout dans le monde. Focus shalom 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 famille libota toujours tout le monde est famille libota. La Chine le Sako Nabino, les Péchalov je vous aime, les Dinachou on est ensemble. Voilà bandeko kota aimé partager aweza mama bébé c'est muto ça l'analyse nae. Voilà bandeko to ina na moi lisolo titre bomoni photo ya miniature pe bomoni depuis artiste na biso akufaki. C'était depuis le lundi, lelo toza jeudi. Donc sur les réseaux sociaux tozo pe maté. Donc le monsieur azaki na Valère nga nazo mituna est-ce que yeba ki Valère na ye azaki na ngo. C'est dommage. Na minute oyo aza na frigo, na minute oyo baluki mbisi na kati ya frigo, na kati ya congélateur. Mais batu ba olia mbongo na kombo na ye, batu ba olia mbongo na mutu na ye. Pour nani? Parce qu'azaki star. Ça fait mal. Et ça passe. Est-ce que yeba ki Valère na ye? Est-ce que yeba ki Valère na ye? Nga nazo mituna ayeba ki Valère na ye? Et le biata peut-être Viviane ou encore Mao ya koloba keno ya Jani oza mutu munene oza artiste munene so ezo simba te na poto kitakini parce que ba makambo efungwama obandozanga nota $1000 te par semaine. Est-ce qu'il savait vraiment Valère na ya yebaki? Donc bandeko tozwa kaba matanga na communauté congolaise, tozwa kaba matanga ya ba acteur, ya ba actrice, ya ba comédien. Mais là, au côté réseaux sociaux, boye, il y a Jani. Au zonga boye, miniature, il y a Jani. Donc, et ça linga beneti, et ça linga kutu bien te, et ça linga bien te. Nathalie, de toute façon, bazo ça la analyse, ba vie bazo zoa. Je sais que nous ba zoa ba mbongo, mais la personne aza insulté. Valère na ye monani, mais cause la paix bien. Et qu'on a la paix bien. Ba o sala ba analyse na kombo ya Jani. Ba o bazo ba vie belé. Si ça s'agit à contribution, bo contribuer et qu'on sala ta bien. Parce que Nathalie Bandeko non, ya Jani azaki mutu munene. Ya Jani azaki mutu munene. Est-ce qu'il y a baki yango? Otali famille na ye, maman zolela, maman sengi support, maman sengi soutien et pas président de la République pour bazongi sebembe ya mwana. Mais mwana star, mwana kufi batu mususu lelo ba olia mbongo ya bien na kombo Jani. Ça fait mal hein? Alors bandeko bo profiter hein? Il faut vraiment profiter. Acteur, actrice, comédien, comédienne. Profitez, hein? Profitez de la vie parce que oh et comme Elia Jani, ngana zoloba, je ne condamne pas. Et bembe, na condamné te. Na personne ou encore na ya ko rêve donc ozongi samaye la ba titali. Famille ezolé là. Otali. Famille bazata na capacité te otali ka au moins peut-être à 30%. Ya ba bimisa mbongo. Batu musu basangisila bango ponzo nani nzoto ya mwana na bango ezonga ezate. Mais les messieurs étaient stars. Nathalie ba intervention mususu na ba TikTok batu mususu balobi à quoi bon d'aller en Europe au vendre pendant 15 ans 16 ans sans papier. Bandeko toyebi réalité
ya bamboka mpaya. Nga po na nga na oloba ke non, c'est juste kindoki moko ndezaki wana po na ndeko na biso. Alors, lorsque na eko sala analyse nanga, c'est par rapport à lobi to mona ki bato mususu babimi, pourquoi vous êtes tous kaka la brine. Ba pesi ba raison na bango pourquoi balingi ba défendre la brine. Boye. La brine peut-être ndenge azaki wana banai koboya, peut-être pour na soki a pesi nani document, alinga zongela mwasi ne ndaku et tout. Ça ce sont des réalités. Vous comprenez? Et ça, la réalité, il y a des cas nani la brine, pourquoi abandaki kobo est là, Jani document. Et yebi kaka ye moko pourquoi asali bongo papa ya bana na ye. Tout le monde va tout mususu batele mbalobi ke non, moi na liboso ezaki moi na Jani mais azana mutu o ya déclara kazeni pozo document, il faut pas qu'il ne ko baby sila et tout. Pourquoi peut-être netinga na koloba ke non, netinga, moi je suis pour, bon na okelo banaza pour te. Moi na okelo ba ke la brine azama be. Bandeko, je crois na émission liboso na sala ki lorsque Jani akufaki, na lobaki ke non, ezana message moko ebimi wana ou encore na okelo ba révélation moko eza wana ya Jani akufa a se retrouver dans ndako ya la brine a kufa na kati ya ndako ya la brine. Révélation moko eza wana mais les gens batu bazo comprendre en côté. Ata bokoloba ke non ezaki Cécilie, mais ezaki Cécilie, mais la personne a kufi na kati ya ndako ya la brine. Ba raison nyonso la brine azoloba boy azaki na ndako te, boy ko futa ndako c'est problème. Yango nazwaki ba raison ezebele. Mais pourquoi ya Jani a se retrouver a kufi na maboko na ndako kaka ya la brine? Comme pour dire que non, Dieu n'a pas voulu qu'épargner la brine na likambo na liwa. Et ya Jani. Bato amayele ne ba comprendre lo na loba. Dieu n'a pas voulu. Ce qui biso to koloba to épargner la brine, to épargner la brine te parce que na nzambe pe. Parce que baloba ke non nyonso e comme la biso. Nous sommes sa volonté en nzambe. Comment est-ce que nzambe amonaki bana ya la brine o babota ki na Jani te? Comment est-ce que nzamba monaki bolamu peut-être oyo la brine a salela ki Jani nzambe a épargné ata la brine ya koloba ke non Jani a koufela na ndako la brine te? Est-ce que vous comprendre nga? Mais nzambe fala ta épargné kasi ata la brine parce que nzamba yeba ki ke non eko inde la brine ayeba ki ango. Mais comment est-ce que nzambe a épargné ki la brine te? Ya que no Jani a kufa na kati ya ndako ya la brine te. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous moko oza spirituel de comprendre le na oloba. Dieu n'a pas voulu épargner la brine na liwa ya Jani. Alors biso pe toko épargner nani la brine te. Toko épargner la brine te. Jusqu'au preuve du contraire, netinga mama bébé sene na osa ba analyse nanga na ko épargner la brine te. Tant que Nzamba permettra qui Jani a koufa na kati ya ndaku ya la brine. Donc il y a un message. Alors batu balobi botika la brine ba pesi pe ba raison na bango pourquoi bino nyonso mokili nyonso balukeli la brine. Bandeko dans la vie kolinga te o longola mutu na se moyoyo. Dans la vie kolinga te o kata souffle ya mutu. Tu peux peut-être tout faire, mais koboma mutute, ils a charge. Pour lorsque yo kolinga peut-être osa mutu mabe osoma ke no mutu a oki ata kokufa parce que la brine ndenge babanda na Jani azala na maladie te bandeko. Mais la brine elle est la première encore comme na azala na bana ba maladie ne belé. Mais ce que tu bito ça l'analyse pour de vrai. Maladie à mutema et utaka wapi. Tension et utaka wapi. Tension za na ba symptôme encore ezalaka na ba signe belé. Ya ko belé la tension. Mususu ezalaka irréducteur, mususu ezalaka provoqué, mususu ezalaka ngo makambo belé bandeko. Ba stress, ba makambo belé tension, mutema. Ce qui mutema eza étouffé.
Bande vous avez maladie mususu ki obedi bozo kene hôpital bo ba ozo maladie. Ba médecin ba zuyo ba lukeli peut-être social worker moko bo solo là peut-être tu as trop de stress. Ce qui peut s'imiter à la fin des comptes ezaka mutu akufi. Mais allez-y comprendre. Il y a Jani à Bima Congo a commis poto na maladie. 16 ans. Na âge na sans document et tout. Ba réalité, ba vérité mususu ezo bima ya. Oyo c'est qui la brinazo a salaye. Lorsque beaucoup de baba comédien, bon loba, bozana ba document, il fallait sungaye. Oui, il fallait sungaye. Mais laissez-moi vous informer encore vous dire que non, la brine il avait donc interdira qui coûte na Jani na ba collègue nae. Ba collègue ba telema, ba collègue ba solo la nae. Ya que non, longwa na nutika na nukuna parce que zo ka bango eloko eleki tika ezate. Eloko eleki tika ezate. Comment est-ce que les comédiens vont aider Jani et si longtemps que non, Azoyo Kabangote. Il était pour sa femme. Oh, moi, c'est Azaki ça envoûté. Parce que c'est pas aussi normal. C'est pas normal. Non, le bakeno botika ba comédien poto bazan on a problème te parce que to kaba audio tozo kaba ba nani c'est qui nani maxi. Toyo ka pe ba garçon mususu wana. Toko solana vie boye papa peut-être vie vanda wawa boye papa vie pas boye ki susu azai susu pas la brime boye bisanga ba di héros soki banani akuta na ba petit na ba banai ko pesa bande ko dans la vie lorsque na ko sala analyse nanga attaque no toko loba ke non to épargner la brine oui to épargner la brine mais le monsieur akufi na kati ya ndako ya la brine ba réalité mususu eza wana bandeko linga oza na problème na mutu mais ko linga te ke no ba problème wana ememi la mutu moko liwa omoni liwa eza na mutu moko te tanga ndenge na za mama bébé si mutu nyonso za na somo liwa mutu nyonso linga pe ko kufa te kokobari ya kokobari penza bwa sa koli na moment ya COVID-19 awa Koko ya koko donc yé autambola boye na COVID-19 mais azui nini azui nani auto bando lata c'est quoi encore les noms ce qui masque na ebi soute auto bando lata o kombo échappé ngana na ba minicho tellement rage kokobar ya kokobar tango la de loko ana se protéger azwa coronavirus té ezani somo ya liwa comme pour dire que non bisono sotolinga ko kufa te. Ce qui te va ko linga ko kufa mais to senga appeli we pa nzambe ya koloba ke no na yedi atakuna na okende loko to yeba place to kenda raté o jamais kutu ndimo kufa po to yeba place to kenda raté alors ça fait très mal ya muto bima na sia moyoyo na pasi moko boy mutu asalié ou bien ozui masasi obeti mutu ça fait très mal bandeko totika ba makambo na ya koloba ke no to épargner la brine mutu alinga ko épargner la brine eza nzambe na linga épargner la brine nzambe linga épargner la brine ndenge ni na makambo alinga épargner la brine ya ke no Jani akufa ta na ndako la brine te akufa na kwa moko boy bien na ndako moko boy peut-être que ngoto sa ba analyse moi c'est moi mema ye na poto sila na ye la brine kuto bala moi si mususu ngo za la bongo ngo sonner penza ndenge sonner boyete ya ke no mutu akufi même pas na hôpital mais na kati ya ndako sel moi si soit disant que na ki lobby a accoucher a ke na ko découcher et pas bilo moi bongo. Alors, il ne faut pas embrayer les gens sur les réseaux sociaux. Il faut pas épargner la brine à Sainin. Mouto aliboso ko épargner la brine ezaki nzambe. Donc, nzambe a épargné qui la brine ité. A permettra que no Jani akufa na kati ya ndaku ya la brine. Il y a un message fort et il y a une révélation na kati. Il y a une révélation. Boya ko pesa la brine, mutu makasite ya koloba bolobela bato bolobela ye bozala 2 3 4 non, il faut arrêter bandeko. Parce que la brine na minicho azana situation, azana problème. Toya to sala ba analyse, ndeko silama. Ngana ebi fi moko boye awa na mboka nanga. Azaki na mobali ne na kati ya ndako.
Moi si kindumba lobinga yo. Kindumba bandeko. Et puis ma bé mususu ezalaka. Ce que vous vendez na moi so yebi ke non moi si na zo tambola. Yo moko conscience no yebi ke non moi si zo bima moi si zo tambola na bas na mibali mususu. Moi si na nga za ndumba. Ozo fana ne na kati ya ndako. Papa yo ndoko ya kokufa ya otikala. Là je vous informe ezala bongo ezala te ke no ipa baluba ezala ka bongo. So no ba peut-être oyeba te mais ce que oyebi ke non. Moi si yo na vandi na ye ausa kindumba libanda. Ake azongi yo pozo permettre ba biloko wana yeba ke no yondo kokufa ya kokufa te yondo kokufa parce que vous êtes déjà faible. Moi si na sala kinduma na kati ya ndako bande mobali ya kufa liwa moko ya mabe baliwa ka neti ya bajani bon baliwa neti ya bajani et aujourd'hui atikala azo telengana via malunga te. Donc, aux hommes mutu donc au sepelate. Tout ça c'est quoi? Makala moto sir. Na même makala moto pikolo naï. Et ça moment mokoto ya kosala ba tiraillement te ya koloba. Oh koto baza pour Gianni bazo lobela Gianni koto bazo défendre nani. Bazo défendre la brine. Non. Par contre na minute il fallait que non ba o balinga la brine. Bo sali analyse ya koloba. La brine please mama. Na minute on ndima kaka. Parce que bon le peut-être vanda na mobile yango ya keno ozonyo kolaye mais ozana mibali libanda te ozosala kindumba libanda te bandeko tozo ngisana ba sens na biso ki moto. Est-ce que boko ki penza ko ya ko betela la brine maboko ngal peut-être na kondima ko betela la brine maboko ya koloba keno aboya ki na document na ye aboya ki ko kopesa Gianni document avandi na ndaku na ye elle est fidèle na kati ya ndaku na ye azota la bana na ye et tout mais et non pas ozo nyoko la mobile oboyi kopesa ye document omoni mobile akomi papier ozo sala kindumba libanda. Ça c'est quel genre de conseil boya oyememi la batu na réseaux sociaux? Hein? Message nini bozo ko lancer na réseaux sociaux lorsque bozo ko betela la brine maboko bolinga bo défendre la brine. Hein, la grande famille. Tout solo lana nous pembe. Et il make sense peut-être ce qui la brine elle était fidèle dans le mariage en haut. A onyoko la Gianni oui, aboyi kopesa Gianni nani document oui. Mais elle est fidèle dans sa maison, azota la moussa da bananaye et tout, c'est bon. Et non pas kindumba. Et non pas kindumba, c'est quoi le message au boya kopé sabat? Hein? Mais non, bande koto ça la part des choses. Mundele ye moko azana document, mais clochard. Mais surtout en Afrique d'ici da bande. Ozalozot kumba mutu kwa bo telemi na fait vert. Na fait rouge, au télémi na fait rouge, aux la vert. Sud africain. Oh, azana ID vert, azana document, za sud africain. Azana ba document tout. Mais azana ko senga yo mbongo moko ya derent. Mbongo moko boye na yebite o skyo so melango bonbon. O kyo so melango ata bazoka. Mais sud africain azana rempli na ba document tout. Mais aye ko senga. Siko ya quoi bon, ba document ngo. Donc, lorsque Moutazo koufa pour un document, il y a un document qui est sur Moutouté. Document, ce qui peut payer sa cahier, awa koufi, alinga kena document. Mais non, la grande famille, tout sungana na sens que non, ça devient des trous na poto ya makamango ya ba document, ndenge to yo ka ba son, ezobi maswa disant que non, en Europe, basi bazo nyoko la mibali, et tout, lobi na moni kutu maman moko lobi que non, o e komi ya mabe, façon mibali bazo nyoko la basi, façon pe basi bazo nyoko la mibali, mais basi ya bango eleki. Okoluka mobali boye pa boye okani bien, tianga zemi, na bota, pona doki boye. Mama wana lobi kutu ke non, biso pe siko, bino mibali pe, boba na kosenga biso mbongo, to futa bino. Ava boche biso bazemi. Parce que bino bozo tia zemi ya ofele, tangu mwasi ako bote komi likamba document, batu akomi okufa. Non, réfléchissons quand même. Réfléchissons. To réfléchir la grande famille. Tu peux épargner peut-être la brine ou encore tu peux aller na dose moko boya façon que ça il a analyse à kolobake non aboyela kinaye apimela kinaye Gianni mulimukanda mais avant il na ndaku na ye azoboko la bana na ye et non pas likolo nango so memela batu kindumba o memeli mobali na kati ya ndaku mobali attendez ozongisa ki Gianni wana ozopesa raison soit disant ya kena zaki na ndaku te yango na baki avanda non azwaki po bana ko bombo batele bana. Il y a quelque chose qui nous m'a mobile. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'envoûtement. Et ça,
envoûtement. Eza envoûtement bandeko. Bota la valeur. Yaya Djani ndenge bimi. Toko épargner la brinité. Par contre, ne toko loba. Topé sa conseil likolo nango. Si y a encore de femmes, oh bazo se comporter loko la la brine, ba arrêter. Ce qui boko ya peut-être ko bete la brine maboko, c'est comme si bozo tindika basi mususu basa na ba comportement ya la brine na poto. Bo tindika bango ba continuer na mabe oh bazo sala wana. Mais non, ngana loba toujours bandeko. Et loko nyonso ekomelaka mutu na vie, eza leçon, il faut zwa. Ce qu'on zui leçon teza passe. Si que lorsque bokoya bo, il a brine boye, botika na la brine, bino ba artiste bosa na ba document, bo sunga ki la brine te pona nini. Et bo sunga ki Djani te pona nini. Peut-être ceux qui bazwa kata ya kosolo bazo solo na Djani. Mais Djani azo sala toujours oh bango bazo senga yete. Bango moko bazo lobat. Si que lorsque bazo pekiso na nuboye ba pekiso sala bozo kate 2 jours ezebele pas ozongi sunda kuwana. Bon mon attaque nous qui esprit moko ne bane ko benda. Attends peut-être que non Djani ezaki pe bitumba ya famille to lo babongo boye bandeko, il faut ko éviter ka babiloko mususu que non. Muto alongwa na sa moyoyo. Bato batambola na kombo na yo, c'est pas bien. Tout ça l'analyse moko oyo ekosunga communauté. Tout ça l'analyse te ya koya parce que ils ont muto akufi. Je crois bandeko bozo yoka ou encore bozo comprendre o na oloba. Ce qui peut-être parce que ndako wana Djani akufi. Eza ndako à la brine. Ndako wana mobile à la brine soit disant ce qui ange ou ce qui soit disant papa ya bébé o azana ye. Azala kana ndako wana. Bozo comprendre ngo. Boya ko betela mwana siana maboko. Ba comédien ou bien bato bazolo ba bozaki na ba document bosunga ki était. Bazaki peut-être na volonté à kosunga mais lorsque bazo solola na ya Djani 2 jours ezebele azongi sukuna. Siko bosa ndeni. Boko sala ndenge nini. Yewo ngai na mona kaka ke non na kindoki ezaka na makambo. Parce que c'est pas normal. Mutu okoma na niveau moko. Boyebi bandeko, ya Djani pa okoza peut-être azaki pe na ba combat na ye. Peut-être famille peut être c'est bloqué. Tokyo lo ba pe que non nani parce que toyebi hein. Toyebi Afrique ndenge ezalaka ba réalité hein. Hakyo zala bitumba na ye pe ya famille. Basi ba bloqué ba makambo nyonso basi ba bloqué. Mais yo moi si so na sagesse te. Bandeko si on a bien qu'il y a une spiritualité, on a révélé bino ba makam. Et ça va tout souba comprendre. Et que vous avez peut-être été bitumba ya Djani. Parce que moi sur Azoa qui n'était la brine, elle n'était pas sage. Esprit peut-être oh ebana ko mundi sa pe ya Djani. Et zui maele ya la brine. Et tindi qui pe la brine oh yo babilo ko na zo sala. Pour ça ni pour me m'appelle nani ya Djani naliwa. Makambo eze belé ya ko révéler mais communauté congolaise tout ça se peine. Donc sur la brine pe azal pe na problème té. Mais bituma peut-être ya Djani. Poto kene na ba côté nyos na ba sens nyos. Parce que tout ça ba africain. Ba réalité zalaka. Peut-être ça na bango na Congo. Ba mo na ndenge ya robomelo té. Ba tiki pe ok nengo ke kuna ba kangi tout. Ya kindoki etinde la kapé mobali moi si moko boya monde à ténèbres moi si moko pe ya mabe po mission na bango réussir. Ok ça pose à moi si moko bien boy famille zo bundisa yo. Ba mone ke no lingi libala. Ba tinde lo pe mobali moko kaka azana ba mbongo ba jar kaka yo lingaka mais missionnaire na vie na yo. Mande ko to sambela nzambe. Totika ba makambo ezoleka sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. T'aurais épargné la bride, oui. Mais ce qui te dit que la spiritualité. Bandeko, bah toi aussi mamitou, hein. Na makambo, bah toi aussi mamitou. Exemple, ka terre à terre na bendi na lumina ninka na benda bino mayele. Na benda ka bino mayele. Ya Djani peut-être dans la famille na ye, bazana bitumba.
toyebi ba Congo, toyebi bikolo na biso ya mboka na biso. Bakanga na bango déjà vie ndeko na bango. Boye bandini. La bride malheureuse innocente et kepe kokwela. Esprit wana o ekanga ya Jani, esprit wana e bloka vie na ye, esprit wana boye. Ba luki ko boma peut-être ba oye ba ne ya oboma ete. Ba côté pe côté moi site. Côté moi si parce que ça normal te le père de tes enfants. O sale ndenge ozo sala ye wana. Ata relation ngo ekufi, ata soki ya Jani azana moi si nazala mobali ne. Bande koto lukaka poto soko mi poto siko après poto siko nesi na minicho la bride no soko meki poto oboti beban après poto boke wapi sika umususu okende ezate parce que vision ezaka poto siko bomona te que non c'est aussi un message na bandeko to batikali baza na Afrique po sutuka pe ka poto angote poto ezo ke robebisa batu esprit. Alors, comme elle n'était pas sage, à sa femme, il y a ma bonne délité. Moi, c'est à ma bonne délité. Esprit, on a peut-être paix, il y a famille, et bloca peut-être Jani, et ça la paix, ma cambouébélé, ça la et bloca. Donc, il y a 15 ans, 16 ans. Oui, et c'est belé. Namboka moupaya. Quand ndenge bango moko bazo lobela biso ke non soko za déjà na bana bazo tanga oza na nani déjà scolarité et tout 3 ans soki ya nini oza obligé à okende ko nini kuno ozwa doki. Ozwa ngote. Au moins, que nous espérons peut-être que ce qui n'est que vous vendez pas la bride. Et vendez pas la bride, mission réussie, il y a Jani à Koufi. Ce qu'on y est, la bride n'est pas en habitumba, n'a une famille, n'a y pour après, on a déjà réussir, déjà, esprit, on a une katina, salini, et bundisi la nani, et bundisi la Jani à Koufi. Si on a minute, on retourne aux épanaïs. On a juste révélation dans Zoro Bananga. Alors, ceux qui te roulent, to zonga sur terre, to solo la penza ya ko solo la. Toki oya obete la brine ma beau côté. Parce que ceux qui te obete li la brine, il faut qu'on y ait non la brine pe azana bitumba après ba makambo. Azana bitumba o eza ya bien te. Peut-être toki o solo la, toki o sala analyse. Mama, silama. Mama kanga munoko. Lela dans la minute on ndima. Ata ba ko film ba o selo ba émission. Zala calme. Mais elle est en train de répondre bah, tout. Vous comprenez les esprits. Il faut aimer, beau partager. Hein? Toujours vérité. Hey, ah, oui. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Mobile otiki mwasi na Congo. Oyo bala. Ba Viviane kuna pe bazaki na espoir. Pour nani. Dernier koufi lundi. Mardi déjà. Viviane a ça qui est émission par les Ketchou. Ozo kaba dire, il y a de Viviane. O sentir que non Viviane a zane ka na besoin mobile ne Jani. Ok pas mao memema. Komi boaka na so azo mi boaka. Na moni on est peut-être attendant ni Sylvie ndaza la ba maîtrise moko boye, to comprendre pe histoire en côté. To comprendre en côté. Hein? Na ba commentaire pe ba doit onyo komela na mao sila mananu côté parce que Sylvie a ça. Alors tout ça message ezaka na kati na ba makambo. Message eza na la brime. Donc ba donner ba Sylvie to éviter. To ebi na ngambo Sylvie parce que Sylvie savait déjà que non la brime ba vandi na Jani. Ba boti. Ba bêtise ne se bane koleka et yebani ou encore peut-être Sylvie ce qui a vendu qui peut azozela ya Jani peut-être ya Jani a ebisa qui est peut-être que non moi soyo na ebika na oluke loko moko pa na so na suis document papa na komi bien peut-être na kozonga na Congo ou bien na kobengisa oya tout ça il faut te raisonner sur ça parce que moi c'est Otali peut-être Otali Sylvie c'est déjà Aza pesa déjà yaya Aza vraiment yaya a vraiment mon colo. Mais avant d'aki en attente, azo zelaka mobile na e Jani. Ba bêtise au désolé les canons sur les réseaux sociaux. Na era Jani azo bimisa ba sachet la brine boye na kangena mobile boye na mobile boye moi si a mobile yango ba swani ne na te. Eza kaka makambo bande. Nga nazo mituna. Et kataki la grande famille et kataki je sais même pas pourquoi. Nga nazo mituna Jani abandaki koyebisa Sylvie nini
pour azelaye. Aïbsake que non, peut-être la brine. Nazaka na dossier moko ndenge saboti na sima wana na kozwa document et puis na ozonga na Congo ou bien na robengi so ya na sala vie nanga. Moi ça moi ça kovanda na été. Ndezaki eloko ke non, Sylvie pas zaki na espoir à causer là. Tozo tuna na kaka. Si tu bito épargner na Mao na Viviane. Mira esa kutu ya kufana. Alors peut-être la brine a baki que non, ah, des aussi m'a pété na Djani na PC2 quitté parce que sur une PC2 qui a relation aussi là, il y a cause document ko benga moi sinaï. Mais boza ne banal, boza ne na boza bobota déjà. Relation ko tika la wana ya bana. Le problème c'est quoi qu'on essaie seulement de changer, bande koto changer. Vous les femmes, bino basio boza na poto. Bon, bah comportement wana I don't know et dépend de kana muto pour muto sala muninga mabe muninga ko matia bandi ko bela ba maladi belé zo yebso te loko moko tel biso ki pe akei yawa bana oyoyo. Est-ce que vous raisonnez ka moko soki bo sa mutu mabe? C'est juste une question. Alors pour ceux qui n'ont bien solo la bien du sous pour na ko épargner la brine na makambo ezaka passe. Pour na ko épargner vraiment la brine na makambo c'est vraiment difficile. Je ne pense pas que non ba ko épargner la brine. Alors, bandeko, beau aimer, beau partager, hein? Beau aimer, beau partager. Le message est déjà parti. Réseaux sociaux a bloqué na liwaya Janifai. Valère Amuntu eye banakaka lorsque a Chizolo Likolo. Ça fait mal. Alors, tout ça, analyse moko ya bien. To bete la brine ma beau côté. Parce que retour au la brine a kozwa na minute o to yebite. Quand il y a des commentaires, bayanzi. J'ai essayé de parler aussi na Yerosolana Mouyanzi, moi bien. Bayanzi batute. Ce qui va que tali ça va moni que non, la fille n'a promotrice ya liwa. Ya moi na bango. Ah, minute. So moni pété ba ki peut-être ba bandi pe ko bomabana papa ba sisi ko bomabana ndé ba yesko pa na tant ba bomabana po yo muteme ça la passe. Suka na ngo pe ba ko achever yo. Alors, bon, on a tout blané ko tocha. Au moins, il gagne na zaboy. Na linga coutume te. Parce que la coutume elle-même, c'est la sorcellerie. Alors, ceux qui voient que non, la vie na l'école, na bino coutume, moko ezalaka wana. Respectant oka na musika. Ceux qui voient que non, ah, ba kenda ka boyete, la coutume na biso ba kenda ka boyete. Respecter. Zonga na osima. Ko sala ki te tester parce que ngana lo bango la sorcellerie coutume ezaka la sorcellerie soki blabrine aza na famille blabrine pa mona ni keno za fi moko pe ayoka kate bino bato peut-être bokolobela labrine na audio ya mulai plus de 30 minutes ya ndeko na biso soki Irène Masiando ki azo solo na labrine langage wana langage obunani labrine azo tenir langage wana. Vraiment, bandeko, ça fait mal, trop même. Alors, c'est au moins ça. Nous avons vraiment bino tamoulaïté, zanga bino BBC Mpoui TV. Famille Libota, je crois, les lotos à la 4e épisode sous des drapeaux. Sous des drapeaux, vraiment, tout à l'angle, le 4e épisode, malgré que non, tozo les laya Djani, mais moko coup d'œil, toke tout ali. Et ça, là, biso vraiment bien. Voilà, je vous aime bien, aimez, partager. Et ça, là, toujours bien. Ceux qui n'ont pas s'abonner, s'abonner. Ah oui, ça maman BBC, tu fingate, tu kina ming, na ba conseil et tout est na ba anti-valeur. Voilà, je vous aime bien. Bisous, bye.